Bon, Pasteur Denis Lessi na koloba na ye a prié mingi parce que ça na bato ebele bazako bazo toute sama bako Bible solo bato za la pierre d'achoppement pour na baninga te. Bon église nga rosa l'église na nga moté. Nga d'abord naza pasteur te. Bon oui, ces derniers temps banzemo ils ont changé ba jeune bazo ya vraiment ba malo oyebi temi wana meti lelo ezali susu te ezali na ba bazo landa selon volonté ya Nzambe ezali toujours so moko monika par exemple mutu moko azoteya na zandu na wenze partout au monde mbamo comme benge pasteur comme petit pasteur et puis il peut assumer comme benga pasteur. Bon ezanga kate hein ezanga kate parce que ndenge tozana toza toujours tenté et puis il y a des vrais et des faux na okoni yango te naza na te comme nango te bon na ebité même tout ça kazana appel azana droit au sala oyo Nzambe atindi. Merci beaucoup na bande konyon sur vos occasions ko landa émission na biso na 3W Congo France. Merci na mon boss Monsieur Didi Dipumba kota la biso na musika na kati Lyon. Merci na ba partenaire na biso lokola Mami Emily Nzemba Motema tous pepele ya mbeto kota la biso musika. Yo to kosolola na ebike boyebi to yambara ba nyonso na kati émission na biso politique, musique lo to kosolola na mama imaginer moko o ya uti France auto mes album na e o bana na Nzambe belé ba ko adifie bana na Nzambe belé o vraiment ba ko pambwa la malanzela album oyo to kosolola na e azana biso na kin awa azani na France mais tozali na kin to meka kosolola na e par rapport à album na e mama bandi musique wapi potozwa couleur ya album o to monde o les album moi qui to kosolola bana Nzambe belé bo pesi matoyi ne belé bo ko pambwa ma poto solola na mama. Bonjour maman. Bonjour. Oui maman. Ça va par la grâce de Dieu, merci. Tout au pays. Merci, c'est gentil, merci. Oui, merci beaucoup, merci, c'est gentil. Mais bato ebele ba monyo ba rotuna o se présenter na musu ba yebi otuna kati ya Congo France ba rotuna mama Gabi meli biso wa pa bon moi kitoko wuti wapi mama wuti wapi na uti France précisément na Loise Compiègne na za mama Immaculée ndenge ba uti ko présenter voilà. Voilà maman bandi ko yemba na neni oyemba wapi na orchestre ni. Bon na bando yemba mwa kala parcours wana la lobela o mingi na ba chaîne belé na bando yemba depuis mwana muke depuis pe mwana muke toute jeune na bando yemba pe na bando déjà ko yemba na public à partir ya Kisangani na bando yemba soki na bina beta parcours nanga MC za mulai na bandika banda bo mwana na bande ko yemba déjà na après na 94 au tobenga 94 nde na bando yemba na Bakunda Sisters. Bakunda système to iba sala ba succès ou ba yemba banzembo kitoko na bazo yemba banzembo Jésus reviendra, Jésus tu es mon sauveur. Mona yoza na kati. Oui, nazaiki na kati donc na bando yemba na ba on a 94. Nzembo ni o yemba o yoza kana kati na nzembo ni ovma so vando nzembo mutematisa biso ngolo Nzambe. Na kati le Kunda. Bon, en fait, nous avons accompagné les Kunda Sisters. Voilà. Voilà. Nous avons accompagné, mais si tu as mis na baya pigi, tu as plus que na cœur. Mais na ngamoko, na bande ko beta ngamoko, ndenge babenga banzonzing, ki ba invité nga par-ci par-là na église na biso, na ndenge na yaki ko voyager bamboka msusu, na bando sa carrière solo. Sa carrière solo mais bati belé na kati musu ba yebaki yote eza nzembo nini o yo tsakere o bato bakotala bia nzembo to yebi yango po nzembo mo belé alléluia tokumisa banzembo ebelo ba yemba o esala ba succès musu nzembo mo ba nzembo pe na tsakere bato bazongi ba bia mama magire nzembo ma yembo. Bon en fait na tsakere na kati ya album mon côté na Bakunda mais to sala album wana etikala obimate au place nga na yemba na deux albums moko na Bakunda mususu to sala album ya banzembo frère moko boye papa Shango et bimate ti lelo etikala ko bimate mais ko yamba baker na santo okende par-ci par-là ko yemba na bande ko yemba na baker. Merci maman tala année o ebele oyo oyemba na bango otika ko yemba pourquoi tant mulai bongo après maman to vendre o misa album.
tant molai wana nasala vraiment parcours ebele nasala parcours ebele nasala makambo ebele nayemba nasala bavoyage mpe ebele nazwa mpe oyo basala album bazwaka mais sans album na travaille ebele na baeglise ebele na bamboka ebele alors nabeta mpe baconcert ebele sans album alors naye décidé nasala album nde na année 2 ans passé awa nde nakomi kozala na bandis déjà album ti lelo il m'a boyé parce que moi en Europe ce n'est pas facile faut tant to sala album to sala malembe parce que ils ont dépendre pe na mboka to fandi ba emploi d'état ya batu ba musicien et tout. Voilà. Mula yo vandisi ba nzambe même so baki na posa mongongo na yo bate belé baki na posa ba yoka yo mais album o beti oyo bate belé ba koyoka ngo album o ezana ba couleur ya ba hotel pe ba featuring na kati o bengisi ba nzambe musu ba tie mingongo to yo moko kaka mutu o memi biso na triti ba featuring ezebele to sali featuring na mama Rema Sabaot to sali featuring na ba ya Peggy Balekunda Sisters ya Peggy to sali featuring na Mama Laure to sali featuring na Piché Mbongo Mama Laure Mbongo to sali featuring na Piché Kikela na OPC Mbote na Allemagne voilà ezana batu mususu batiaki moi Pierre na bango na moi eloko moi pilipili moi non papa Frank a quitté eza frère papi Matundu nde atiaki moi nini moi vraiment ya basa na boyo kana si donc voilà na papa Christian ameka ko sala moi eloko pe mo na kati moi voix na ekota kipe ba choix neza yo moko to batuni baselo na bosani ya Pepe Kibala couple Kibala na mon grand frère o ba ikonda biso ba exemple pona biso ya Pepe Kibala na ya Mami Kibala baza na Angleterre na opesa bango mbote vraiment na bango pe to sali featuring ba choix neza yo moko to basela ko ba show poni bité na sana mutu mo te asalela inga show ezalaki tauna ezaki ndenge nzamba voilà ezaki na ebité na koloba ndene ti frère Piché tango ayembaki ayaki kana studio boye azaki na des passages na studio. Du coup, à côté de nous avons enregistré, nous avons place et ezaki bien pour y aller ma place donc voilà nous avons bilaka. Lombo bokuta na ndeni. Ezaki ndeni lisolongo yokuta na mbala mona mama Lombo pour bien bimba. Maman Laure c'est depuis très longtemps. Tokuta na maman Laure depuis 2007 si je ne me trompe pas 2006 2007 tant que na ba première fois naie première fois naie tango akenda en Europe après ba concert wana betaki ezaki na maman moko invitaki abetisaki ye pe nga pe nazaki invité maman Laure autaki awanga nazaki na wana période tozo fanda na Hollande nde tokutanaki place wana nde tokutanaki à partir ya wana ti lelo totikala lisusu kokabwana te tokoma plus que même famille po ayemba na album nanga ezaki sous le côté na sala ba démarche belé donc c'était naturel avec conviction voilà même si a mosala nzambe to ko bosana tenga pe na mosala nzambe et senga pe conviction voilà album eza combien de titres 11 titres 10 titres côté na kati ya CD titre moko ba bosana kango na niveau ya usine mais na ba plateforme nyonso ya téléchargement nyonso donc na ko le ba plateforme nyonso so ba beti Immaculé Omanji ba omona banzebo ebimisa 11 titres omona 11 titres banzembo nyonso o ezali wana tozongo na YouTube na iTunes na donc plateforme nyonso ya téléchargement il suffit ka na YouTube yo beta Immaculé Omanji be na Google so beti Immaculé Omanji omona partout ce bokoti bokomona album wana eza na 10 titres mais moko abosana ki wana même toujours continuer ko sola na yo mais na conférence de presse tout ça ça awa to mona Frank Mula Jazza ki wana ada parrain to politaire to nani pana papa Franky azali artiste musicien chrétien oyo mboka na biso oyo to respecta beaucoup na linga mingi oyo aza exemple ya munene pe na mboka na biso parmi bayembi ya mboka na biso donc tango na sala conférence wana nzambe atiaki nga cœur ya fanda pembeni na
parce que bakoka kofanda bango ebele mais lokola ye azalaki parmi ba première personne oyo ba répondaki na invitation nanga nde afandi parce que nazalaki na invitation ezalaki un peu limité donc tozalaki na besoin bato ebele te nombre de personnes ezalaki limité 25 personnes c'est pourquoi tozalaki na pas franki wana c'est basala nzambe msuto ba yemu msupe ba respecter invitation te mutu moko te aboyaki ba oyo na bengaki bango na ezalaki boye bao nakutanaki na bango première fois na ntango nazoya bango mpe nde bazwaki invitation na mbala moko bango mpe nde bayaki frère José Nzita mpe azalaki mais akomaki retard parce que akangamaki na bouchon frère Patrice mpe azalaki mais c'est la même, c'était la même chose. Il fallait un corps moko na Saint-Joseph. Après, Azaki coincé. Le coin a une conférence de presse et où me l'a raté. Ils ont le temps que ils ont RT. Donc ici là qui juste après, tant qu'on a sur là un téléphone, ils ont déjà ici. Donc comment ils susté. Idole nous a ramené na kama moyimba. Idole nangeza nzambe, mais na sepela na musala batu nyonso bayembaka. Bayembaka pour la gloire de Dieu. Oyo bansembo nesima mutema nanga. Kapi osa l'église na yo moko. Bon église nga osa l'église nanga moko te. Nga d'abord naza pasteur te. Naza na te komi nango te bon na ebité mais mutu soki aza na appel, aza na droit osala oyo nzambe atindi. Bon biso tozana plus baganyar dame elingi koloba te mutu nyonso soki azoteya. Nda pasteur parce que na moni bilo comme en tendance si tu bilo ba journaliste na biso comme en tendance ce moment le mutu azoteya neti oleki na télé ozo exhorter pe ce verset biblique bo benge pasteur directement ba to comme benge pasteur mon so ba moni bintazo yemba lelo ayembe amoni na cassé akomi pasteur non Bible les ont balé partout dans le monde et fait des disciples donc tango toloba ezana ba mususu baza ba gagneur d'âme tango tozoyemba toyemba maloba nzambe maloba wana esimba mutema mutu mususu aza na perdition akomi mwana na nzambe alors elingi koloba te tozela kaka okoma pasteur ou bien ozala pasteur po o exhorter mutu et puis tango okuti mutu na kati ya mbeba moko bozo partager na mutu be mutu ayebi nzambe te oza ko partager na liloba nzambe elingi koloba te ke oza pasteur mingi bakoma ba pasteur pe ndenge wana aza na appel ya kipastoral te parce que eza biso moko monika par exemple mutu moko azoteya na zandu na wenze partout omoni mbala moko komo benge pasteur kombo ekomi pe etikali pasteur et puis epe asime akomo mbenga pasteur mais bazokoma sikoyo bayembi nyonso bazokoma pasteur mpona ya vie na Bible ezoloba nzambe choisissa mutu uta libuma mama na ye ozomona d'abord bakomaka pasteur te ezalaka bazalaka déjà na eloko na kati na bango na église oyo azosambela na place oyo papa na spirituel toloba papa spirituel ngi koloba yende a remplacer nzambe yende aza nzambe non à travers nzambe pour Bible ezoba c'est poussé par le Saint-Esprit aussi les hommes ont parlé de la part de Dieu et puis nzambe aza liloba aza sima liloba basali na ye alors tant tozo na église omona muto aza na don un appel et se manifeste naturellement oki koya na chant obandi koyemba mais ozozala na tendance moko soko tei bozomona vraiment batu baza kozala béni ozopesa ba don na yo ozobimomona ka oyo aza pasteur vraiment oyo fa aza pasteur alors pasteur ntango azomona ndenge wana omona nzambe atie ya cœur aconsacre yo aconfirme ministère nzambe atie kati na yo mais soki oza na appel ndoko komoko oza no moyembi yo kanisi oza moyembi eke appel oza na ministère pastoral eza mabe te parce que liloba nzambe fo ekota partout mutu nyonso ifo ateya ezala ozala pasteur te il faut oteya bato po Bible ezoloba po mutu moko te alobaki nanu nayoka te parole fait kota place nous sommes tomona ba wenze na ba bus partout même na Europe na ba métro partout bazoté ezaka na Afrique na mboka bisoté c'est comme ça ezo salama partout Mike Kalamba iko comme pasteur à vie na bon peut-être ça na appel nzambe ezape mabete
Maman Chabani d'ailleurs tango banda koyemba na débit nga moko na monaki façon ndenga bando banazali ko penser parce que eyembeli na d'abord tango bandi koyemba bo na bande ko mona déjà ministère wana ya côté ya moté na bando mona déjà moté parce que tango oyemba na débit azo yemba na tendance ya koloba ya côté dès le départ na dès le départ na mais lelo to mona banzembo ezo yembela biso makamba nzambe omona nzembo ebandi na mutubo mais mutubo eza ndenge moko te banzembo boyembelaka biso ya nzambe ezaka nzambe muta inspiré yo to yo moko lali ozolota nde to yo moko ozokomobika na mikomelela nga na yembela bato bakotala to bato bakoyoka po banzembo lelo ekomi na yebi te yoza na poto nzembo lelo ozobetama na kisa tomona ma générique motalima générique o générique ya mokili otalima nzembo otali nzembo ya bolingo. Bon, merci pour la question, Anna. C'est très compliqué. Question, Anna. Oui, d'abord, Nzembo que Nzamba lobby à la kisi mutu Nzembo Nzamba Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre. Oroki kolo tape bozo ye manzemo petit kali eza message. Pour Nzamba etezaka ndoto, parole de connaissance. Donc badon eza ebele. Okozala netinga parfois ça m'arrive des fois na kenanga église bazoteya Nzembo zo ya na mutu. À partir de Matéa, parfois à partir de témoignages, je me témoigner Nzembo. Parfois nous sommes basani na bandi na Nzembo adoration moko boye et mama au mona na baluki na koti na Nzembo mususu. Oyo ezala na penza te. Oyo bimina mte et yelinga na bandi ko yemba au mona na zika portable na yembi et koti na kati fan. Après na ko développer, c'est comme ça. Ko yemba Nzembo mutako koyemba okozwa Nzembo d'une manière d'une autre peut-être arrangement de ozoma mutamutaza na donae ezana ba arrangeur mais kokoza mutasali Nzembo là mais mangwe pa arranger yango bien ndengo mona ba tête obandi na muto osuki na makolo bandi parfois ndengo na ndengo lobi metaba Nzembo supe betso liba Nzembo supe tali na TV motali oza na poto bi Nzembo nini ya Nzambe wa yembi. Bon, ezanga kate parce que ndenge tozana toza toujours tenté et puis il y a des vrais et des faux na okoni yango te voilà. Nzembo musuba oyembela bato mo tana kisaso kamako Nzambe soki Nzambe bakisela nga soni Nzambe okangi yanga boendeni Nzambe wa la ite soka banzembo ona kinyawa Nzambe oya nga boye o Nzambe oya nga kutopesa kyango boye Nzambe na oloba na oboye ozo brutaliser Nzambe na kati Nzembo. Bon oui, ces derniers temps banzembo ezo changé ba jeune bazoya vraiment malo oui bien temi wana mettre lelo ezali susu te ezali na bazolanda selon volonté ya Nzambe ezali toujours ezobima mais problème ezali que ezatiko omoni ezana bato mususu ndenge katol bato mususu baza azana na fermité aza fermité ayebino mamanza metamonika lokola tela bimisi Nzembo ngapena bimsa kaka na kwa naza na belle wana yemba kaka natia kakumba Nzambe na kati mais ayebi peut-être ayebi na nous parole ya Nzambe bien te aza fermité c'est pourquoi zo monomoni elo wana lobi wana en tout cas et touchenga merci na question wana lelo tozo mona ba mo mususu to lo bana Nzambe ba mo mo to bimsa na maloba na biso eza parfois ils ont comme mal poli dans le sens que neti eza na ba langage mususu okokolo ba même là papa abotiote mais ozolo bango na Nzambe pongolanga Nzambe brutal Nzembo dama achebi Nzembo wa mikolo sera nga yebi angote na yebi Nzembo angote mais na yebi te parce que tango olo ba brutal en tout cas na yebi te mais na komi koyoka mwa mingi bato mususu ba maloba oyo bazolobela Nzambe oyo tali kaka même ndenge nazana bino boye na okoloba na bino te na peto mona vana no lobe faut tourner la langue cette fois dans la bouche ozo loba na Nzambe olio loba na ye maloba oyo esepelisa ye etombola epesa e place na otia na place mais maloba moko ozo loba neti mutu ozo katela mutu lingala ozo mona il faut soki tozalaka na respect na bayaya na biso bongo Nzambo akelaki likolo c'est ça ba langage mususu koloba na mutu te. Merci tozo continuer internet to comme na suka mais bat balobaka cimetière porte da cimetière ya ba musicien ni bat balobaka porte on que porte inspiration esilaka album kitoko imbeli biso na banzembo kitoko banzembo
bapesi yo mosusu to yo moka moto l'inspiration na yo? Naza banzembo majorité ya banzembo eza na ebele nga mutu na composé, mais naza na banzembo naza na quelques deux nzembo ou trois nzembo wana comme ça oyo bakomeli nga bapesi nga na bato bande kopousse nga na sala album baprometaki na lingaki nao nabimisa nanu inspiration nzambe atiaki nga mais lokola ezalaki bandeko wana babolingo na nga babandaki kosoutenir nga na nini na don oyo nzambe atiaka kati na nga na sepelaki na geste wana pe na pambola nzambe osoma ba mususu nde toyoki bauti opose nga question na journaliste moko batekaka banzembo mais papa Christian opesa ye ngai nakoki kobomba so mutu apesi nga nzembo nakobomba te papa Christian ebisenga so ngo okota studio nakoprie nzambe arevele nga nzembo moko fo napesa yo nzembo pesa nga nzembo moko ya bilaka baboyaki yo mpe babwakaki yo ndeko oyo salelaka Nzambe na bomoi baboyaki yo mpe babwakaki yo ndeko na ngai oyo salelaka Nzambe na bomoi oyo bazalaki baninga na yo bakima yo uta yo yambaki Yesu tala lelo Satana azali kotungisa yo oyo tika kosalela Nzambe tala lelo Satana azali kotungisa yo oyo tika kosalela Nzambe. Voilà. Tebele mo bazangaki voix ba tebele bana Nzambe album o Christian Lemba. Papa Christian Lemba mutakomaki yango ye vraiment banda kalazao buska bi banzemo eza mama makile osana nyonso sala nzemo première fois nakutana papa Christian tango tobeta na Hollande nde azalaki déjà zo atali tango na oye atali alobi mama makile faut sala nzemo mama makile obeti album kitoko asko lingo kendo zonga no France promotion to sa ne po bana Nzambe beli album ekota bato bayoka ngo po banzembo yembaka mutsura avandi emusaki na shock mobwe mama Nzambe na bwakisa koka nzembo no moko boy ezongisa su bonzambe surtout ngozo kende a promotion ozala ndenge ni promotion kolala te to tiki bato osime bake moto akosala promotion bato ba promotion ezo salema vraiment ba promotion ezo salema ba Canal Kin ba RTMV Canal Positif RTNCP banzembo eleki salami promotion na RTNC antenne voilà merci pour la promotion na TNP Congo France P ezozwa Kin 24 ba chaîne ngo tellement zebele ba kombo bususu ebunginga B1 nini susu ba antenne A ezoleka vraiment nazozwa pe ba retour. Même en Afrique du Sud, aux États-Unis, Canada, nous avons un retour. Nous avons un retour, mais le retour est bibino, boza, bateau, bozo, yembe, lanzambe, pasteur babengi sarabino, pasteur babengi oyako yemba, pasteur robengo boeto, rosa la paix, campagne moko boe, bananza bayo ka yomo ni ngozo yemba. Mais le retour au monde va pasteur, on soupe baro bête batuli baku. Et vous appelez un pasteur mbo babengi otalite pasteur zotambola bobo yemba pe pa l'église. Bon, nga nazala na sala msala c'est la conviction na sala c'est parce que ndakambongo tike passer apesi nga autant na kendeka ndengwana to sala toujours soki mutu abengi yo prier nzamba convaincre mutema no kende sikano kei que ça soit condition esikana au monde des aboy ekoko zala yo pe soki pasteur moko aza dans les faux et que babengi yo place na nzamba tu akere okende place wana ezana nzamba na beat moko peut-être à travers yo pasteur ana kokiko bon même pasteur tango zo yemba nzembo wana neti nzembo alikambo ya moto na Nzambe ezali kaka si motima osenga ya Nzambe epai ya moto nzembo wana bon bate misusu lelo yo baekote ya kaka banzembo wana mona pasteur mususu kaza na comportement ya bongo eza ya couple kibala so mtu ana ba comportement ndengo aneko simba mutema na komona pasteur afandi bala moko akoki ko se repentir soki Nzambe atie po bible ezoloba soko za makasi okende bisika bongo te mais soko moni ke Nzambe nte atie akero kende wana yemo opesa vision na provision
okoki kobongolisa même pasteur na motema tomona yango na basérie moko frère Patisa bando oyemba kala ntango bapaster mpe akopesa offrande akopesa nini na seka ere moko nakanisi tolobanda olobaka alleluya maser alleluya tobanda oloba bongo na nzela ezali lokwa salutation mais tant frère Patrice ayembi yango alobi bato mosusu omona olia apesa ndeko ne bonjour mbote aloba alleluya elingi eloba nini bon voilà namona lisusu alleluya te nayoka lisusu donc na kati ya loyembo ekoki ochange mpe attitude na comportement ya mabe o basala nzambe osala pe na bana nzambe lelo za na poto otala pe ba pasteur ebele ni ba internet bakoleka ntango omona vie ya Denis Lesta ki yo poza mosala nzambe bifier bat na nzela nzembo e salon ndeni bon pasteur Denis Lesi na koloba na ye a prier mingi parce que ça na bato ebele bazo toute sama bako bible solo bato za la pierre d'achoppement pour na baninga te nalingaki moi muke na éviter yango parce que na ngoko ta polémique te mais na sentir na lobango voilà na sentir na lobango na ndenge wana ce qui peut-être nzambe mutatindi asala ndenge wana mais makambo nyonso tozosala ezala mpona gloire ya nzambe et puis makambo nyonso tozosala ezala mpona lokumu na nzambe soki nakoki kozala na ye kote ya place moko na yo te obie na oyemba place moko ezogene bato namona moto mosusu azoyemba ayembi asala bwasa bomona babendi ye na mopanzi babi ser kata nano parce que alataki bien te peut-être asalaki elomo eza libaku bamoni ke eza koedifie te soki amoni vraiment que plusieurs personnes baza kokomisa makambo wana ekomi lokwa libaku mpona bango namoni akoki changer nano manière façon mosusu ya osalela ngo voilà merci tokomi na biso na suka me baroki batebele mosusu baloba muna toki te mosusu baloba na nga mongongo wana toki yango eza bien yokango et bien pour sepela pour album ou pour télécharger pour somba pour malasima to betel sous album o bana nzambe bazolinga ba bieteka banzembo to kaka banzembo te uti boye comment brutaliser nzambe po ani foto ka batemi nde ya boye banzembo nde ya boye to bona biso batemi moni tanga kala ndoka ba frère Patrice ndoka bato akala ezaki banzembo mo banzembo zo uta mais banzembo to kama ke o kama ko batie biso sinya bolingo na kati ya nezali oka mutu azobake na ningi na linga mwasi mais na oka nzembo bolingo weza mabe bato baza possible ka mungu no siku ya nzembo moko na kati ya libom Seyo Yahweh, Seyo Yahweh, awana mokili pekuna na likolo, oyo akokani na yo azali te. Na oyemba boy, utabomwana na kufelaka baboti, moto ya kosunganga azalaki te o, bobele Yesu, papa ya borfelin, nde abatelaka ngai kino lelo seye. Na oloba lisusu nzambe na Eliya osala bokeseni na baoyo mosusu bamibengaka banzambe ya bala lokola yo mosusu azali te masiya seyo wo na oloba Yesu yozali elonga na ngai Yesu yozali elonga na ngai Danieli na libulu ya bakosi olongisaki ye Meshake Shadrake Abdenego obimisaki bango na libulu ya moto ngai pelelo yo olongisa ngai Yesu Merci lokola yo mususu azali te Daniel na libula bakosi nzamba abimisa ya longisa ye biso pe tokolonga album peza ya kolonga o atie tembe kende ko télécharger oyo kamamba bien o eza na kati donc o kamake tozongi na sera kala yango nde tozongi vraiment message na okopesa na bana nzamba kolanda yo na contact ni baba ko zo mshu so ko babe ko so beta na Angola ozana ko so beta na Rwanda pour album yo tambola monde numéro nanga contact ezoleka na chaîne na Congo numéro voilà botala bobengi na numéro na biso ya Congo France alors à partir ya wana ba coordonnées nanga nyoso bokozwango merci vraiment msuba oyo tunanga pe o mususa lobake binombo oyo kike bo télécharger album bo somba album
to ba moye bimi wana ya te kaka mama nzambe pesala mana mbongo ya te mama nzambe sala mara koti studio na mbongo télécharger album somba album yo sala bien merci mama Milinze mamotema tous pepe la mbeto dédicace ko pesa batute dédicace na pesi merci na oya yambi biso kati na sika oyo na pesi merci na grand frère nanga Paul Omanji na oyo nyonso sali pour nangana pour le moment ba production est comme un peu difficile mais il est vraiment nzambe salanga grâce à sa bénédiction oyo nzambe atindela biso na lola oyo soutenir mon sala nzambe kaka ngate a soutenir mon sala nzambe vraiment na bandeko ebele nzambe apambola ye abatela ye tina ndenge ndeko na biso ayemba tina ti nzambe apambola simba nzete te tina 120 ans alors na pamboli nzambe pona ye pe na bandeko na nyonso famille Omanji Mobimba belle sœur ba belle famille nanga Bokeli Congo, France, Natala Bino Touro, Natala Bino Mingi, papa, Edi Dipumba na bien très bien. Nalanda Kaepe ba missionnaire politique, Nalanda Kango. Voilà, Nzambe Apambola Bino na chaîne Oyo, et ça peut propager la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci, na ma sœur Hachem, Nzambe Apambola Hachem. Voilà, maman Lorna, papa Christian, Moutou ba invité Kinga. Nzamba pambola la main de Dieu, maman Laure Mbongo, na papa Christian Lemba, maman Laure Lemba. Nzamba pambola bino les étoiles, na soutien na bino vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci na bandeko tout balandaka 3W Congo France mon boss mais c'est dit pumba na musika ko tala biso na kata Lyon na pesi mbote. Merci ba partenaire nyonso ngana osenga kaka bosomba album et osala bien. Mbongo na bino et osala to beta deuxième bon troisième bon pour na bana nzambe baoka ba message ya bien te ba message to ka kili to boyi ba message to ngi o ezota et pas nzambe merci Congo France Nisona bango na biso nisona bango ekara molai France.com site ya todo masolo danger masolo kitoko Congo France.com